Boyepe bon début à semaine na bino balandi à info plus HD bino ba obo pesa biso batan na bino ngai j'ai déboula la colombe na sepeli comment la bino lisusu ebele boye boso ya pour ce téléviseur na bino tika to funga sango na biso pona koyebisa bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ba participer ki bon na célébration ya centenaire ya église adventiste awa na République démocratique du Congo elekanaki kitoko voilà. Ezalaki bongo na weekend oyo nde chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denise Nyakeru Tshisekedi bazwaki part na célébration ya centenaire ya église adventiste na kati ya République démocratique du Congo boyeba que ezalaki bongo na présence ya pasteur Ted Wilson oyo azali le numéro 1 mondial ya église oyo petango chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba aluaki sérieux oyo communauté oyo bazala na yango na oyo etali éducation pe akalifiaki bango ba partenaire na secteur éducatif en tout cas nyonso elekanaki kitoko kolongwa na bango wana boyebaki chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki mbala moko na ambassade ya Turquie awa na kati ya RDCP atiaki signature na registre de condoléances pona ko rendre hommage na ba milliers ya ba victimes ya double séisme oyo efrapaki na Turquie pe chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adressaki message moko ya solidarité pe ya compassion na peuple turc pe apesaki lettre moko ya condoléance epai ya Monsieur Moura Ulku oyo azali ambassadeur ya Turquie awa na kati ya RDC pe boyebaki lettre wana ya condoléance président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindi yango epai ya homologue na Monsieur Tayyip oyo azali bongo président ya Turquie nyonso wana ezolakisa que RDC na Turquie baza ba ami pe collaboration ezaki kitoko. Tobeta kaka lisolo ya chef de l'état président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki bongo na clinique Ngalema pona ko rendre visite na bana oyo bazalaki bongo opéré na cœur. Chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arandaki visite na bana 9 oyo basalaki bango opération ya motema donc bazalaki opéré na cœur. Bosimba cœur esalemaki na centre ya chirurgie pédiatrique ya clinique Ngalema pe ezali grâce ya prise en charge totale ya gouvernement de la République démocratique du Congo. Boyeba que ba opération oyo ezala lancé na 2022 pe ezoko bati na 2023 boyepe eza fruit ya coopération entre ba chirurgiens congolais ba associé na ba collègues na bango ya chaîne de l'espoir Belgique pe chirurgie pédiatre d'Afrique. En tout cas chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na esengo ya komona évolution ya bana oyo ndenge ezokende kitoko biso pe info plus HD to souhaiter bango kaka ba bonne guérison. Tokene bongo la commune ya Ngaba pona koyebisa bino que le numéro 1 ya commune ya Ngaba excellence Aimé Lolinga asalaki bongo descente mokolo ya samedi pona ko sensibiliser population ya commune na ina oyo etali kin bopeto oyo ezali vision ya gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka po yepe alingi commune na ya Ngaba ekoma kitoko. Kin bopeto ezali bongo vision ya gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka oyo ezosenga kinwa nyonso akota na idéologie pona kobongisa Kinshasa ezongela elamba nango ya kala ya kin label yango wana le numéro 1 ya commune ya Ngaba excellence Aimé Francis Lolinga azolemba te kotalisa population ya commune na ye bayeba kobongisa commune ya Ngaba pe elata elamba nango ya kitoko bondimela ngai que le bourgmestre ya Ngaba atambolaki mokolo ya samedi sur avenue ebele pona ko sensibiliser population ya commune na ye o etali kini bopeto pe akomaki awa na wenze ya Ngaba pona kotala condition ya ba vendeur ya wenze oyo ndenge bazoteka kasi amonaki condition yango eza bien te pe alakaki bango ke akosala nyonso po améliorer condition na bango po batekaka malamu pe atambolaki lisusu makasi penza na kati ya commune na ye pona kotala ndenge nini population bazobika pona kolakisa bango pe kini bopeto kasi na suka na yango ye moko le numéro 1 ya commune ya Ngaba excellence Aimé Francis Lolinga azangaki maloba te na micro ya info plus HD. Olia na sanité comme malade ya mwana tozobunda na kaka population zo comprendre na bien te ta tozobunda mais muke tozomona kote mosusu mwa ba effort ekomi kosalama mais likambo ya sanité na commune ya Ngaba eza bitumba mikolo nyonso toza besoin mpe tonga vraiment marché wana ekoma
na niveau moko ya bien topetone na se mais tozala mwa pokoso parce que tozoyeba nanu te soki bakonzi badeside basala nzela ekoma macadamiser wana ifo nazwa bainformation nyonso avant tobanda mosala. En tout cas, nyonso oyo ezolakisa kaka que le numéro 1 ya commune Yangaba aza vraiment na souci ya kobongisa commune na ye kokomisa yango kitoko po motema malamu babotamaka nango yango pe azosala na kati ya commune na ye. Biso to souhaite kaka bonne chance. Koyekola journalisme et pilotage ya drone, régie télé numérique pe montage vidéo na prise de vie et komi nango jemukie soko ke kaka na centre de formation Info Plus HD kuna oza mobimba. Info Plus HD Production Center et fongo di bomba porte. Pour la bino nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance de kola connaissance de bakisa. Moi un plus c'est boya ba filière est tellement ébélé. Okoye kola na ndenge moko esengeli. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala posa babengayo régisseur ya l'émission Kobuka la Teyaka. Ba porte fongami pour la Bino nyonso pour la TV. Tozaka kala montage vidéo té na prise de vue té. Topé na journalisme peu habillage té kasi tozaka na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique. Ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka Kobuka la Teyaka o mixer. Awa tozako na sala montage Info Plus HD Production. Ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozopesa couper tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation moko ya sur. Nali kapateli journalisme wana kujie mukie yaka ozala poso yekola ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyekola ndenge nini ba animaka ba émission ndenge J'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozokoba pe tozoforma yaka. La prise de vie au niveau où filmer yaka kalate ba porte et fonga mikuna awa pe tozo matisa drone lokola avion olingi oyeba ko matisa ko kumbise drone ndenge ni ndeka fonga likolo place za kasino awa na Info Plus HD Production formation mata drone pamba la jemuke o matisi wa lokola avion. Otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezoni yo musikate na commune Yangaba sime maison communale Yangaba na veni kisangani no 38 musikate yaka ko ba place awa eza bon limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba en place eza bon limité. Président Hermoli Belmondo Mbonze azali bongo président ya Fondation Belmondo asalaki bongo enrôlement na ye mokolo ya samedi. En tout cas base na ye bazalaki très mobilisé pour na kokende kotika ye na centre Bolanda. Balobaka zanga mbongo zala na batu ebele ya batu nyonso oyo bozomona na banzembo na bafanfare ezobeta boye ezande ba membre ya Fondation Belmondo baye ko accompagner président Hermoli Belmondo lokola congolais nyonso po a accomplir devoir civique na ye ya kozwa carte d'électeur kaka ndenge bozomona wana ebandaki awa na base na ye na vallée depa na banzembo na bafanfare ti babimaki awa na route Petro Congo pe bayaki kokota awa na
centre président Hermoli Belmondo akotaki na bureau ya enrôlement kitoko kaka ndenge bozomona wana bondimila ngai ke oyo ezali bongo devoir ya congolais nyonso pe azwaki carte na ye de lecteur alakisaki yango population nyonso comme exemple à suivre na nsima na yango moko ya bacordon ya fondation Belmondo azangaki maloba te soki tolandi président Hermoli Belmondo Mbonte la première des choses aza président fondateur ya fondation Belmondo et puis moko ya cadre ya parti aposeme alors to sepela iko accompagner parce que aye ko accomplir devoir civique na ye oyo bazo recommander na tout peuple congolais ya ko luka ya ko s'enrôler de peur que 2023 tokoka kokene na maponami oyo kozala libre et transparence et tant que peuple congolais alingaki accomplir devoir yango biso ba membre ya fondation na Belmondo y compris parti aposeme tolobaki to accompagner na devoir oyo azala na biso elongo kobima na ye na kati ya bureau ya enrôlement ye moko pe président Hermoli Belmondo alobaki boye na micro ya Info Plus HD c'est peli parce que moni eza droit ya peuple congolais nyonso et yango moni na ye ko répondre na droit oyo esenga mutu nyonso a répondre lokwa congolais oyo alingi mboka na ye parce que bomona population nyonso ebele balandi te parce que bamoninga baza ebele boye parce que bana pose ya changement et parce que changement ezala mutu nyonso il fait asanini asarole toyo kozwa carte pour na soutenir l'élection oyo kozala le 20 décembre ko soutenir ngo et ko soutenir vision ya chef de l'état oyo za Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya parti politique aposem oyo zo kamba honorable Abdou Etina Bekele Ipa nde toye ko se présenter à je suis M. Mbonzi Belmondo Hermoli président de la fondation Belmondo et cadre du parti Aposem. Merci beaucoup. En tout cas tika toyebisa bino ke tuluku ya bato oyo balandi na bango mbongo te kasi baende kotika président Hermoli Belmondo po aza mutu oyo ayebi kofanda na bato donc côté oyo akanga masolo pe tika toyebisa bino ke awa eza nango kaka bato ya masina te mais eza bato oyo bauti na 4 kwa ya ville province ya Kinshasa pour na soutenir président Hermoli Belmondo. Ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na veni Kianza kuna na commune ya Makala avenue waneza ya kobeba na ndenge ya kosakana tepe population balelaki. Et c'est déjà plus de 2 mois depuis Nzela Tope avenue Oyo et Beba pe et Koman Keleboyi. Tozali awa la avenue Kianza na commune ya Makala population balobi que Nzela Oyo ezalaka en bon état po ba caniveau ezalaka kasi depuis batonga badal tope ba béton oyo liboso ya ba parcelle nde Nzela mobimba et Beba po canalisation ya mai ezalaka lisusu te donc ceux qui mvula ebeti mai nyonso ekoma côté le makaka boye ndenge bozomonela bilili pe ba habitant ya avenue oyo ba komisa na bango yango poubelle pona ko bwakaka bosoto na bango na micro na biso Info Plus HD production boyoka communication oyo Zate ozokuta na mapango eza parti o a parti ya place oyo baby mituka ezokota boye place baby komi potopoto na potopoto bato mapango akoto bazwa kobwaka basate awa abisika biso totekaka na numéro 17 tolukela bana matembe salite batie bamai ezotelema mwai totia basani toteka eza te liboso balabala Kianza ezalaka très bien par rapport à babala mingi na makara awa mais ces derniers temps Kianza et Bobeba. Et même pourquoi? Vraiment les dossiers de la canalisation. Ba député pe ba candidat député ya commune ya Makala aboyeba que ba voilà bino nde yango yo na place ya kopesaka batuma ba 2000 1000 fois to pe 3000 to pe kopesaka bango mwa basakombi ya loso bo bongisela bango nde Nzela po soki Nzela eza te boyeba ke bango pe bakobima te mpona kokende kozwa tu mwa baloso la bino pe lisusu tosengi na nouveau bourgmestre ya commune ya Makala mais kana nous ko instaurer système ya salongo chaque samedi na commune na yo po degré ya saleté oyo etondi awa salongo kutu bosana po esalimaka te tokele bongo na kapela juste na avenue université place wana eza ya kobeba makasi soki mvula ebeti ezotonda na ndenge ya kosakana te Julie Malongi pe Jérôme Sampi bazalaki wana
Opération Zéro Trou na kati ya ville province ya Kinshasa ezomonana nango kutu te. Soki otamboli na banzela ya Kinshasa okomona kaka banzela eza mabulu makasi. Tozali awa na route université précisément na Kapela place oyo ekenda sango kasi kokamwa libulu oyo ebandaki mukie neti kaka baje metala lelo ndenge ekomi neti kaka bambisi bakomi awa pe awa pona koleka bien ezosenga ko devie kaka na kati ya station oyo. Peto yebi kenzela oyo bauti ko bongisa yango kala mingi te metala ndenge ekomi lisusu. Tango kamera ya Info Plus HD kitaki wana boyoka kolela ya population. Bisawa toza mal à l'aise, moya kosala ezate, moya tobimeza te, makambo eza mabe na Kapela université tozosenga oseku esunga biso esoutenir biso grâce au poto sekuma. Tosufri mingi na esika oyo ya Kapela. Mayo elala banakala awe bongaka te bani tokemba makasi. Donc l'État a son décision pour la place à Bongissa pour tout souffrir ma case. Le gouvernement congolais sur le matériel a bon service de la photo les cabiers les canapes ça ce qui va gagner c'est bon tout ça de leur les quartiers embouteillage soit disant macadam même sur la français va bien en et celle pas même 6 mois là parce que kuna beto place on a bâti ah bazala posa ekoma piscine to fleuve to bali mbongo eitote ezosala pasi komona nzela oyo ndenge ezobeba boye na misu ya batu pe toyebi ke opération Zéro Trou ezala lancé nde pona ba place ya boye kasi ezomonana te soki opération yango ezosalema wapi po banzela nyonso na kati ya ville province ya Kinshasa eza kaka na batrou boye eza kitoko te bosala mwa eloko bino batu bozwa responsabilité ya opération Zéro Trou. Les Fous du Français ezali album oyo bandeko les Français par la musique bati na marché pona kwa améliorer langue française na miloko ya bana biso bola na nzembo na bango moko. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par les travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail. La femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle. La nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison.
par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle, que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, c'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers, c'est vous qui êtes les deuxièmes, c'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. C'est moi qui suis le premier, c'est toi qui es le deuxième, celui qui est le troisième, c'est nous qui sommes le premier, c'est vous qui êtes le deuxième, c'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet, accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet, accorde le verbe avec son sujet, car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet, accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui
sujet. À cœur de le verbe avec son sujet. À cœur de le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Yo moto sepeli na nzembo oya bandeko les français par la musique soki olingi ozwa yango olanda adresse oyo. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, c'est lui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Info Plus Production Centre et Fongoli Bongo ba porte na yango pona ba formation yo muto lingo comme journaliste très professionnel topé caméraman ya bien ya kaka kuna. Info Plus c'est HD Production Center et Fongoli Bongo ba porte. Pour la bino nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance likola connaissance lingo bakisa. Moi un plus c'est boya ba filière est tellement ébélé okoye kolona ndenge moko esengeli. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production Ozala Posa Babengayo régisseur ya l'émission Kobuka la Teyaka ba porte fongami pour la Bino nyonso pour la TV tozaka kala montage vidéo té na prise de vité topé na journaliste un peu habillage té kasi tozape na Régie Télé bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique Ozala Posa o mixé ba émission ndenge ngai na mixaka Kobuka la té yaka o mix. Awa tozako na sala montage Info Plus HD Production ozala poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali kokala te yaka po occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production tozopesa coupe tozoprojecter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa makitoko formation moko ya sûr. Nalika mweteli journalisme wana kufujie mukie yaka ozala poso yekola ndenge nini bapresentaka bajournaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyekola ndenge nini baanimaka baémission ndenge J'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond baporte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours misala nde tozokoba pe tozoforma yaka. Prise de vie au niveau où filmer yaka kokalate ba porte efungami kuna yo awa pe tozo matisa drone lokola avion olingi oyeba ko matisa ko kumbise drone ndenge ndeka kumboka likolo place za kasimo awa na Info Plus HD Production formation mata drone pamba na je muke o matisi wa lokola avion. Otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezoni wa publicité te na commune yanga sime maison communale yanga na veni kisangani numéro 38 mosika te yaka po ba place awa eza bon limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place eza bon limité.
Awande tokomi na suka ya Info Plus HD ya lelo. Merci na confiance et fidélité. Oyo bosana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Julie Malongi azaki na sima ya caméra. Un grand merci na les valables motomoko bien. Ngana bakisela e papa social na bosanité papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD bambote na yo. Kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur acheté lita ayeite. Ngai na bino rendez-vous ezaka a.